Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Famille botandeli kambo balobi makambo asika ezokota bato asika pe bazokota na famille bota. Donc eza vraiment ya koyinda la famille eza somo film atu oyo ekozala suka ya ba film nyonso wana penza ye moko la mama de la famille bota wana tomoni Belvi kandi ya ba Belvi mwasi kitoko tobengaka ye mingi kaka la patrona. Donc na moment oyo azo préparer lisusu film mosusu après kin makambo mosusu pe ezo yakala te. Famille bota toza prête donc tomi bongisa déjà to bongisa ba data na biso donc makam nyonso penza ezala prêt pour que to landa pe film oyo ezokota ya sika. Donc makambo ya sika makambo ya kitoko makasi ezoya na Belvi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment toye na esengo nyonso toyo kopesa bino bonne nouvelle. Mutu nyonso penza azala na posa yoka bonne nouvelle eza nini? Bonne nouvelle eza pona famille bota. Donc famille bota place nyonso za bonne nouvelle yangoyo. Bonne nouvelle penza kitoko makasi boko sepela kandenge ezalaka bino moko boyebi soki mama na bino azo seka seke makambo ya kitoko eza makambo penza ya kitoko eza. Avant tokota na bonne nouvelle na biso ya lelo kandenge ezalaka. Donc na kosenga surtout na batu nyonso oyo basepelaka na Belvi kandi ya ba Belvi ba onyonso basepelaka na mama esengo ba onyonso basepelaka na Orkazi. Donc kandenge ezalaka. Donc bo manifester moi bolingo na bino na vidéo oyo, bo aimer vidéo, bon commenter, bon partager p. Et si c'est la toute première fois, il y a que visiter chaîne Abisso qui est Étoiline Inès TV. En tout cas, na osenga na bino bo s'abonner p sur notre chaîne et que ça la biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. En tout cas, la famille bota surtout esengo makambo esengo makambo kitoko makambo ko sepelisa surprise na biso eza que Belvi ayambi Orkazi na mama esengo na filme oyo ya sika bauti poto. En tout cas, Belvi mbala moko ayambi bango kitoko makasi. En tout cas, pour na Orkazi nanu to banda na Orkazi ye moko alobi kandenge balobi famille bota eza ya solo famille bota bolingo eza totalement ebele wana vraiment nde ezalaki ba parole ya Orkazi alobi façon bayambi ye epai ya mokolo groupe Belvi kandi la patrona à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Alobi ayambi ye toko makasi, donc à se sentir penza dans la famille. Donc esengo penza ya kozala na famille à sentir ango wana penza ndezalaki ba parole ya Orkazi. De l'autre côté tomoni pe mama esengo kandenge kombo lobi mama esengo mama moko azana ba esengo ebele. Donc asepelaki ye pe mingi makasi na façon oyo la patrona ayambi ye asepele mingi alobi. En tout cas na groupe oyo bolingo eza soki okoti na groupe oyo o se sentir que je suis aimé wana penza ndezalaki ba parole ya mama esengo. Donc baza vraiment ya kosepela makasi na façon oyo famille bota eyambi bango na façon oyo ba comédien na ba comédienne mususu oyo bajuaka na famille bota bayambi bango ezalaka bongo yango nde tolingaka tolingana
aimons-nous vivons, travaillons ensemble. Wana nde vraiment ekosunga makasi ekosala ke musala nyonso ba obando sala et obando kendeka liboso. Ezalaka bongo. Donc famille libota bozala déjà prêt. Bozala prêt, bozala prête. Donc film pe ya sika ezana nzela. Maman si a commis déjà. Bo se préparer kandenge ezalaka. Bo se préparer bandeko. Moi badata na bino bo somba déjà. Ceux qui ba wifi ezala na ndaku. Bo futa déjà bambongo ba wifi kandenge ezalaka. Donc makambo ya kitoko eza na nzela makambo moko ya bien makasi. Mama azolamba kala mingi te biloko ya sika ekobela penza ebela batu pe bazotuna pona Naomi Ngolela mwasi kitoko mwasi ya forme mwasi ya taille baotuna akokota jour nini na famille bota to akoya ko jouer jour nini na SB bino moko boyebi Naomi Ngolela azala ne partout ajuaka na SB wana topesi mbote penza na bandeko nyonso ya SB wana tomoni les Abakouk topesi bino ba mbote ya kitoko makasi topesi pe mbote na ye moko la patrona la maman des Abakouk si la bisalu oyo tobengaka mams pomba sen topesi ba mbote ebele na ba bizu ebele topesi pe mbote na famille bota mobimba famille bota mobimba topesi bino ba mbote na ba bizu kandenge zalaka topesi pe mama na bino ye moko la patrona Bellevie kandi ya ba Bellevie topesi pe ba bizu ebele siko ebele ya batu bazo zela vraiment Naomi Ngolela a joué na famille bota a joué pe na SB bino moko boyebi ya jouaka na partout azateke non Naomi Ngolela zalaka mutu ya famille bota te ya zalaka partout alors nalingi na pesa bino message que aza déjà sur terrain kala mingi te bandeko pona bino obo tuna ba question Naomi Ngolela jusqu'à présent tozomona yete kozala ndenge nini kala mingi te la famille bokomona ye na ba film ya sika oyo ezobima azalaki en déplacement azalaki donc na vacances na ye kandenge zalaka akendaki mwa kopema kozwa mwa mupepe kose détendre siko makambo nyonso akendelaki kuna esili asi déjà azongi sur terrain donc kala mingi te la famille bomona ye lisusu kandenge ajuaka kitoko kaka ndenge asincarnaka vraiment na ba rôle na ye kitoko bokomona ye penza akojouer na ye kitoko makasi donc na film oya sika pona batu o basepelaka na Popine Momoti mwasi kitoko mwasi ya taille mwasi ya forme en tout cas bozalaka wana Popine pe akozala na film oya sika donc wa film o ba organiser bakozala na mama esengo Popine pe akozala na kati donc bozala wana pona kosala ba commentaire surtout pona ko aimer vidéo donc ba film oya sika bandeko bokende soki mwa vidéo ya sikebimi boko taka bo commentaka bo emaka ba vidéo bo sala pe partage et ça la kitoko makasi donc ezalaka wana pona ko encourager tala kaka bo encourager Bellevie kandi ba Bellevie pona musala kitoko oyo azo sala soki pe bozana ba suggestion na bino bo sala ngo kana ba commentaire et ça la pe kitoko kande to mona na ba film mosusu neti ya Mams Tourbillon to moni ezana ba Abakouk mosusu ba sala ki ba suggestion na bango en tout cas sala ki bien makasi ezala bongo soki omoni peut-être que aba film nyonso Bellevie kandi sala ka mais peut-être ya tour oyo ezaki mwa malili to ya tour oyo ezaki penza moi suggestion na commentaire ekosunga kaka ekosala ka otolobaka chaque jour tokos makasi bosal moi suggestion na ba commentaire et ça la ka bien makasi alors la famille wana na lingi na pesa moi toli na basi ya mabala kandenge zalaka lelo to mona basi ebele bakomi na négligence makasi basi ya libala bakomi ba négligente makasi moi makambo muke bazotika ka bongo moi salite moko boye yango lelo penza eza weekend tolingi topesa bino moi conseil kandenge zalaka chaîne na biso toyaka pona kosalela bino ba analyse toyaka pona opesa bino ba information kitoko toyaka pona ko édifier bino pe toyaka pona kopesa ba conseil lelo eza samedi mama samedi na tango akala déjà toyebaki
que samedi ezalaka journée ya salongo pona basi ya mabala. Ozala mwasi oyo salaka to osalaka te. Samedi depuis kala ebele ya batu toyebaka ke ezalaka journée ya salongo pona basi ya mabala. Alors tozo senga na bino basi ya mabala, s'il vous plaît, bo tenir nga rigueur te, ezaka ka to partager ensemble, toyekolaka chaque jour, donc ezalaka bongo. Alors lelo samedi mama kendo vérifier ndako na yo tous les 4 coins ya ndako. Kendo bongisa. Eza na ba place oyo otorshonaka ndako na yo, mais soki ozo torshonner au courant ya semaine, ba coin wana osimba kango te. Alors samedi eza jour a salongo, kende ko checker na ba 4 coins nyonso ya ndako na yo mama, checker kende ko torshonner yango kitoko. Changer pe position ya ndako na yo. Normalement moi c'est libala, il faut ozalaka na moi habitude. Après 2 ou 3 mois, au changer emplacement ya ndako na yo kandenge ezalaka. Changer mbeto tout oyo, mbeto ezalaki côté boye, changer yo côté boye. Ata soki mobala azozonga na musala koti ka bo alobi, mama o chambre asika. Esalaka bien makasi. Sala moi changement ya chambre na yo, sala moi changement ya salon na yo. Bakiti ezalaki bo côté boye. Kendo changer yango boye. Banzungu na yo kendo nika mama, zwa temps ya konika banzungu na yo. Nika penza banzungu na yo mama. Zwa temps penza lelo samedi salongo. Ata soko kosilisa misala na yo 20h to 21h, l'essentiel. Ndako na yo eza ozobimisa solo kitoko. Ndako na yo eza propre. Tomona lelo basi ebele ya mabala bavandelika ba telefone. Basi ya lelo ya mabala bavandelika kisongi. Mama bongisa ndako. Mibali balinga salite te. Eza na mibali oyo balobaka. Wana boyo kanga penza bien makasi. Eza na mibali oyo balobaka soki amoni salite akoloba na ye. Mais eza na mibali mosusu balobaka te. Ako préféré abimaka libanda. Akendo mona basi mosusu libanda. Parce que ayebi anandako nango soki kotika na chambre bilamba eza partout. Ezala na salon bilamba, ezala na sima bilamba, donc bilamba eza partout. Ndako ndenge nini? Mibali mosusu bakenda loba libanda, mena ndako koyebisa yo te. Mais eza kama la l'aise. Yango mona mibali mosusu to tieli biloko kolia zolia te. Ali ka mukia lobi na tondi nanga tondi na ete eza salite. Aboyi koloba. To kondane mibali wana te ba mosusu balobaka. Nzambe apesaki bango makasi wana koloba. Mais ba mosusu pe bazalaka na courage wana te ya koloba. Ako préférer na ye akende libanda, akendo bete la copine na ye masolo. Yango tozomona lelo basi ebele bazo se plaindre. Oh mobali nanga azo sala boye, mobali nanga kindumba, mobali nanga ki infidélité. Mobali nanga boye. Nga kutu naza soumise na makambo nyonso, mais mobali nanga azo tromper nga. Mama, oza soumise na makambo nyonso, tala nanu ndako na yo. Ndako na yo eza ndenge nini? Salite eza ndenge nini kuna? Ata soki se reprocher de rien te, olobi ke oza na soumission. Est-ce que ndako na yo eza propre? Aussi obongisi ndako na yo biloko nyonso eza en place. O eza ka bandako ba désordre. Wana question na otuna ba mama, soki omoni ke ndako na yo propriété eza te, en tout cas zwa moi force wana à partir à lelo samedi, donc tiango na mutuka katie chaque samedi au bando sala ka basalongo. Et puis to sengi pe na basi ka ya libala. En tout cas bo contrôle ka ba chaussette ya mibali na bino. Bo contrôle ka ba chaussette ya mibali. Neti lelo samedi mama, ozo sala basalongo kende place otia ka ba chaussette ya mobali na yo kendo contrôler. Soki omoni ba chaussette e komi minene mama bwakango kendo somba ba chaussette mosusu ya mike oyo ekosimba na likola mobali na yo. Ezala mibali mosusu to mosusu yokela bango mawa, surtout soki mbulu zo beta o mituna papa oyo tomoni na alliance ya solo mwasi na ezala na ndako to ezala ndenge nini omona tala chaussette munene surtout soki mbulu zo beta okoyoka na mawa tala chaussette munene. Ba mosusu kutu mona ba chaussette esi etoboki nango. Papa zo tambola ka bongo. Mama,
kendo cheke ba chaussette ya mobali. Soki omoni ba chaussette esi etoboki bwaka yango. Cheke ba chaussette pe ya bana na yo. Soki omoni ba chaussette esi etoboki bwaka yango. Kota pe na chambre na mwa saki na mbino wana otiaka ba sous-vêtements ya mobali. Soki omoni ba sous-vêtements to ba sous-culotte eza ya kotoboka, mama kendo bwaka. Sombela mobali na yo ba sous-vêtements na ba sous-culotte ya sika. Sombela mobali na yo ba sous-vêtements na ba sous-culotte ya sika, mama. On ne sait jamais. La vie peut nous surprendre. Omona kabo to mona mibali mosusu ake musala akweka na musala. Siko soki akoye obolongola bilamba balongole bilamba boye sous-vêtements ya mobali to sous-culotte eza ko pasuka na katikati ya makolo, mama. Et ça la soni makasi. Mwasi nde asurveya biloko ya mobali. Mobali asurveya biloko na ete. Mibali bazala neti ba bébé wana to loba. To pesa conseil ba mama. Mibali bazala neti ba bébé. Bango soki eza sous culotte ya kotoboka kolata na ye. Soki eza sous vêtement kotoboka kolata na ye. Sikoyo soki makambo kwei. Mutu o ba mona kezande mwasi. Ba mona mobali te parce que en réalité la nature des choses ba yebi ke mobali azalaka bébé et pas ya mwasi. Alors que ndo cheke mama zwata na yo lelo vraiment to boy ki songi to boy o kende na bandako abatu pona ko beta masolo zwata ya ko bongisa ndako na yo, mama. Kendo cheke place nyonso ba sous-vêtements mobali eza ba sous-culotte ya mobali eza cheke moko soki omoni eza ya kotoboka, mama, en tout cas bwaka ngo. Soko ko fixer yango yo moko kaka. Soki omoni ke moyen oyo atakuto atako fixer yango ko simba te bwaka kaka. Zwa mwambongo kendo sombela papa na yo o to benga ka ba papa mibali fo ko benga bango ka ba papa. Kutu na anglais ebele abaturiza ka dedi wana tozo pesa bango vraiment moi pouvoir wana, moi puissance wana, moi poids wana, se sentir que je suis l'homme de la maison, c'est moi le père de la maison. O benga ka papa kendo sombela papa na yo moi ba sous-vêtements, moi ba sous-culotte ya bien otie na ndako na système ya bien bandeko. Et puis lelo samedi ba mama eza ba jour oyo to bando mona biso toza bana mike ba mama na biso ba bandai ko lamba journée moko sali moi repas spécial. Donc pour na lelo na lobby dimanche repas moko spécial. Donc na famille déjà boyebi ke chaque samedi na dimanche to liaka repas spécial. To liaka neti ba jour nyonso te. Samedi na dimanche ezalaka repas moko spécial. Ata kaka Thomson ya pamba o kalinga salango spécial lelo. Soki ba jour nyonso kalinga ngo sali soki ndenge nini lelo changer façon ko salango ebi maka spécial. Tango papa kozonga musala to soki papa azana ndako donc moi makambo moko spécial. Papa amona moi changement. Lelo to mona basi ebele bazotinda mibali ko kendo sala ki infidélité libanda. Basi ebele mama to bongisa na sengi na bino nyonso basi ya libala lelo vraiment nazolobela bino basi ya libala to bongisa makam nyonso to bongisa soki obongisi oyebi ke propriété na ndako nazala nango soumission naza nango respect naza nango naza pe mwasi ya prière. En tout cas soki mobali na yo bimi libanda wana ko akize ye pa ya nzambe ki nzambe na sala makam nyonso. Ok, déjà jamais kwa kize mobile na yo pa ya nzambe soki yo moko kutu ndako na yo zo bongisa te eza pasi. Komona ba mama mosusu avandeli ka téléphone du matin au soir, mama sala ka du lundi au vendredi te azalaka na ndako. Mais au mona ndako salité moko quartier mobima ba yebi eke mama oya zala salité. Soki okota na ndako bilamba eza partout. Zo mituna mama oyo musana ezala nini. Eza vraiment ya pasi basi ya libala. Totika bizaleli wana. Eza bien te to bongisa lelo weekend donc makambo nyonso bokende penza ko bongisa et ça la bien. Et mosu tolanda ba film na biso ba théâtre omoni mo emplacement ya ndako tala ndako kitoko tala penza ndako kitoko. La plupart ya bandako ezala ya ba comédien na biso na ba comédienne to ye bango bandako moko kitoko makasi soki omoni biloko ya bongo ozolanda ba théâtre yo pe mama zwa ta ya kobongisa ndako na yo wana penza na pesi mbote na la mama reine de Lix moi c'est kitoko moi c'est moko ya propre makasi soki okoti vraiment na ndako na yo osepeli penza olobi wow moi c'est aza moi si penza aza mais asalaka di lundi au samedi azo sala bandeko donc jour na ya repose à la 4 dimanche
sikoyo ya sala kaneni soki abimi musala na bapokwa wana azobongisa kandako ata aza kolemba alobi na yo te ifo nabongisa parce que lobi na ozala lisusu te na okende musala. Donc chaque fois soki ozokota na ndako na ye propriété eza kaka ndako ezobimisa solo moko ya kitoko makasi bana baza na ndako me okondima teke na ndako oyo bana bazalaka wana na pesi ye mbote vraiment ya tongo makasi pozwa bambote na yo mama Ladishe Kalala mwasi ya papa Papi Kalala ezalaka bongo moko babwaka mama na ye. Donc tobwaki wana mama reine de luxe na système bien bandeko tozonga na théâtre na biso ya lelo théâtre moko ya kitoko ezoya. Donc mama esengo déjà aza sur terrain Orgazi pe aza sur terrain. Donc makamu nyonso ezaka kitoko. Donc bon se préparer la famille boza la ready makasi wana topesi bambote na ba fan na biso nyonso ba abonné na biso penza ba nyonso bazwa batana bango pona ko commenter bazwaka vraiment batana bango pona ko aimer ba vidéo bazwaka penza batana bango pona ko aimer vidéo. En tout cas kandenge zalaka Zambe alola apambulaka bino mingi makasi abakisela bino badata ebele na bambongo ebele. Bye bye la famille et à la prochaine.